Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, bon week-end. Nabalandi nyonso ya BBC Mpoï TV, ba bonjour, ba bonsoir, ba jambo yenu, mote na bino, hello. Eko dépendre na buko yamba vidéo na biso na ba poste téléviseur na bino bandeko, voilà. Et pourquoi pas na ba téléphone na bino, voilà. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Je crois biso nyonso toyebi vraiment sur les réseaux sociaux, malgré que non matière est belé, mais batumsu bazo pe misate peut-être na ba TikTok, batumsu bazo sa ba live sur YouTube et tout na ba page sur Kombo ya Karino biso nyonso toyebi. Maman de la Chine bah bonjour Nabino, ici que les amis Bino partout dans le monde. N'enga juste quand na fait l'analyse moi moké vite fait sur ma caméra non mon kota na TikTok boy bah si bazo finga Karine boy ma caméra belé. Alors bomoni titre na biso bomoni pe photo ya miniature wana bomoni Karine Mokonzi na katikati wana ba photo bomoni ya Tabu Fatou Lily Complice nani Myriam Ouete na notre sœur ya Londres sous komone suna ni nsambe nanga ikombo kiminga bandiko bo matiselanga ngona ba commentaire biso nyonso toyebi ke no baza ba grande sœur ya Karine Mokonzi et normalement il fallait na sala analyse depuis donc na ba week-end après juste kaka ba après concert ya Ferrego là et tout monde qui Karine bayamba qui na ba plateau au moins 3-4 na ba Paris wana et ezaki na plateau ya Glody Diasuka oyo Karine vraiment à Aluki Kimia ou encore Aluka qui déjà Kimia mais en passant kaka na émission à informer pe batuke non Aluki Kimia na Myriam Ouete Aluki Kimia na complice nani Lily Complice, Aluki Kimia na Tabu Fatou, ya Tabu Fatou kutu to monaka déjà sur na page nae, ba kutanaki, ba bongisaki Tabu Fatou pa non, c'est la famille et tout. Na deko na biso oyo ya Londres, oyo za vraiment grande sœur azai kutu maman présidente ya équipe nationale Blandine Omari. Voilà. To bosa na bango te bota ka biso to banana mami tongo. Vous allez comprendre, ya beau aimer, beau partager, bandeko. Alors, ba tête wana baza qui vraiment ba sœur, ba grande sœur Pinza ya Karine Mokonzi biso nyonso yebi Myriam Ouete. Après tout mona qui Blandine Omari, tout moni Tabu Fatou kutuye depuis Kala et maintenant ni Lily Complice, mon gars dans c'est juste lorsque Karine a commis kaka na Belgique, de ba koma ki moi close et voilà. Lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, na TikTok, bazo sala ba live, bazo finga Karine et tout là, nous avons vraiment connecté. Je me suis dit, pourquoi pas que ça la analyse ya koloba, bino bozo finga kuna Karine. Mais Karine pe akala boye biye yasika aoluka kimia na bato. C'est-à-dire na miniti oyo au pelisa life non peut-être au fingi Karine au lobby tout ce que tu peux faire bande ko boye baka na vie ya mutu eza na mutu moko te alingaka asa la relation na ye na vie pour relation wana ebeba lobby. Je crois analyse nange belé na lobela ango na ba bande ko nous les femmes ce que okutani na mobile et que pesi bolingo au pesi motema na yo. Je ne pense pas que non toi visa kambala moko que non 1 des 4 matin ou encore relation o ekende musika te non. Na hebite ce qui basi mususu bazala alobi que non mobile on azo juste peut-être pour 2 mois 3 mois na tikiye
naïbité. Mais à ce que je sache, naïbité, non, nous les femmes, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on peut se mutuma, tozarambala moko na vision ya koloba ke non, tokobalana, ne bongo tokenda na ngome. Misusu pe bakuta bakomaka na mariage te pona nini, parcours peut-être, et ça qui ke non plus bavanda ki, mes ententes ezalaki oyo, et ça qui ke non, bakoma na libala te. Na nini na loba nini? Bande ko eza na mutu moko te, na répéter ngo. Ata yo peut-être ozo pelisa life yo fingi Karine. Otanga kombo ya mafisi mabe, otanga kombo soki ya nani mabe et tout. Na otanga kombo na ite parce que Karine ye moko kutu na ba plateau aboyi kotanga. Alors nga pe na oya wana te pona na kotanga ba kombo. Alors lorsque bino bozo pelisa ba life, nga na tali na bi est-ce que na okyo sala life, na okyo sala émission ndenge nini pona ko répondre batu oyo. Alors on a raisonné na bi non. Karine a uti koza na France. Avant que nena no France abongisaki déjà na Taboufatu, abongisi peut-être na Lili Complice, abongisi na Myriam Wete, abongisi na Blandine Omar. Mais bino na ngambu na bino na minicho bino bozo fingaye. Est-ce que bozo raisonner te bota na niveau oyo Karine azo kende na ngona batu na minicho ya koloba ke non, azoluka kimia avec tous, avec tout le monde. Baza vraiment bato vraiment il faut que non a luka terrain d'attente na bango. Je crois Karine a osalango. Mais lorsque bino peut-être bozo pelisa kaka live pour na ko finga ka mutu, peut-être pour ka bozo peut-être checker à YouTube ou encore bozo checker à TikTok ou encore bozo kaka mbongo na kombo na ye moko pe to se gena kana babilo mususu to yebi pe Karine bien que atika kapete que non bozo ba moko eleka. Lorsqu'elle s'était, moi je me suis dit peut-être que non, a changé vision nae. Na minute comme na makamusu azo réfléchir pour na vie nae tant que akoma déjà maman. Et ça passe bandeko. Parfois ça passe au le kanano kaka na TikTok boye pas, au moins peut-être live moko boye basi ba che miniature à Karine, o mekaka kokota boye bazo finga. Na zappé mba moko. Mais ça fait mal. Bino bobando pelisa ba live jusqu'à quand ya ko finga ka amutu. Bino bobanda donc nazo ebate ça sera jusqu'à quand? Parce que netinga soki na miche peut-être na quand ya batu o ba finga Karine. Mais lorsque na moni ke non ba tête moko boye oyo lorsque Karine a bebana na batu nyonso oyo ndenge za wana ba Myriam Wete batu ba salela ngo ba analyse niveau moko pas comme possible. Batu ba finga Karine na ba niveau nyonso malgré que non mabe zaki partagé parce que tokyo lo baka ate ke non mutu moko na zaki mabe. Tant que biso surtout ça ba ime mabe zalaka toujours partagé. Mais lorsque ozomona Myriam Wete tant ba bebana na Karine mbutu awa sur les réseaux sociaux bandeko to sala ba live mata kitawa batu ko pelisa ko finga Karine batu donc exaki que non Myriam Wete asali pena groupe na ye pona ko attaquer Karine. Bota na olinga juste kana ramener bino na na mema bino na niveau moko boyebo réfléchir à koloba te. Chaque chose a son temps. Myriam Wete ta mba beba na Karine ba la fe ba e mataka kitakawa miniature lo e tikala kata ndambu miniature loba ya Myriam Wete na Karine lorsque ba beba naka ya Blandine Omar pe memement ya nani Lili Complice memement ya Taboufatu kutu yango zai déjà kala Karine azana na ba Congo. Mais au tali lelo Karine a mis talité que non nazaki Karine mokonzi te wana baza ba ser nanga ata soki mabe ezalaki mabe eza partagé. Mais yé tant que leki aluki bango parce que bango nyonso soko otali baza ba yaya Karine na musika aluki terrain d'attente moko o yé moko na plateau alobi Lili Complice na senga ki na benga ki na phone na sengi bolimbi c'est tout et tout. Ake na Blandine Omar memement. Myriam Wete awazaki na Paris memement. Taboufatu kutu to lobate parce que yaye kutu to mona ki yango kutu na nini na page ya Karine. Sko mutu obino gozo finga na minito yazo réfléchir peut-être que na faut se focaliser peut-être na futur nanga et puis na mwana bato penda bazaki vraiment très important na vie na ye oya beba na kana bango aluki terrain d'attente siko ka bino bozo bima boya
pour na peut-être boya peut-être bo banda to comprendre ce qui est vraiment internet que non kombo ya Karine parce que netinga na lobakango chaque fois na lobango ko yina mutu oyo zo yina mutu na kati ti na kati ya mutema na yo na kati ya mutema na yo na fin fond ya no na fin fond ya mutema na yo ekomaka kindoki ekomaka kindoki bon c'est basé belé peut-être on a vu ya Karine peut-être ya ba relation na ye bandeko botika la koyeba ke no Karine lorsque ça la relation à sa relation te pour peut-être que non et si la lobby non ata yope ndeko moi sito mobile ata nga yo BBC so ina sali peut-être relation na mutu ezate que non un mois 2 mois to kabwana mais ce qui est simité nde beaucoup kabwana bandeko mutu azo obligé te ce qui relation za bien te atinga mawana non et surtout toyebi que non mibali bazakana mingi pona ko luka basi ba pesa basi pe ba déception ce que mutu aye vers yo aza na vérité te okangi peut-être na bagaf moko boye o saleli vision ya aigle ya koloba que a déjà viriso na moni boye o tali musika au moins na arrêté yango sko bino bolinga Karine la kisabino mutute nga elzo lekelanga relation nyo soki Karine la kisi problème sur les réseaux sociaux ezalaka vraie version ezalaka faux version kaka problème sur les réseaux sociaux siko tozo kende ndenge nini nanu awa na réseaux sociaux ngo tozo kende nanu ndenge parce que nga nazo comprendre ngo te bolukaka nini ou encore bolingaka boyeba nini je sais pas jusque là na comprendre te est-ce que boza sir ponga na yebi déjà que non Karine oya répondre mutu te na yebi yango Karine obima te ko répondre mutu na ba biloko nyonso ezoleka sur TikTok boy Nathalie fille moko boy so pasa pakoli produit belé kama mwana moko boy hein ozotala boy bi Seigneur réseaux sociaux ça vraiment eza na buzoba donc na bana moko ba botami lelo et j'ai vite compris que non Karine azaka makam si vous avez un niveau, si vous comprendre l'analyse dans la okende, bino bo la muka peut-être bo pelisi caméra bo bandio finga boy papa Karine boy mais bota siko ba tête au Karine azaki na bango ba problème ya ke non relation zaki te ata ya bonjour ko benga na zaki souté mais aluki terrain d'attente na bango kimia kota sko bino bozo ya susu na ba makelele moko boye bo mo te ke no bo linga mde bozo ngisi na sima mais yes azo focaliser donc azo tala makamu susu communauté congolaise makambo kosala ezebele nga na se gêner hein soki na sali analyse na se gêner Nathalie botala niveau ya bato o Karine abongisi na bango o pe bato ba finga Karine pona ndenge abebana na Myriam Wete bato ba condamna bango nyonso ba lili complice banini mwana wana Karine boy mais ndenge bango baza wana bayebi pia etabola mwa Karine ndambu bayebi yango moni no début na lobaki keno ata babongisi toki olobelaka mutu moko te keno oyo azalaki mabe oyo azalaki malamu te na bato ya mayele tolobaka keno mabe ezalaki partagé nga esali nga bien lorsque Karine alobi ata nde naza na France awa nabengaki mama Mimi Myriam Wete naluki kimia na ye ata mabe ezala bandeko epesi bino esali bino chair de poule tenga esali nga chair de poule esalaki nga vraiment chair de poule nalobi il y a que
mutu azana esprit ya nzambe ndako ki osala eloko wana Karine asali. Sans kozala na esprit ya nzambe oki osala eloko Karine asalaki te. Yango botala boyokata oyo c'est qui le monsieur c'est qui Era lobaki ba biloko moko boye tango ba poser question sur Karine Mokonzi keno na muto monio na Karine bobongisi et tout. Quand ndenge na salaki analyse ya koloba keno nga na mona na ngeloko pa malonga te o ba bebanaka. Ata o Karine alobaka wana ya keno makila c'est parce que kaka batunde ba comprendre Karine ti lelo te. C'est parce que batu ba comprendre Karine te ti lelo. Si ko boy imaginer Era na ki mobali na ena ndenge Era lobaka a féliciter courage à Karine. Abi courage na Karine azaki nango ezaki courage moko oyo ngai mobali nde fallait na sala. Donc elle a prouvé il y a que non à son esprit makasi. Si ko botala na minute oyo Era à reconnaître Karine que non boye. Non comprendre répéter concert ango ya fali ya nani ya faire pardon. Et là qui concerne moko à réconciliation nga na comprendre ngo te po elobi ata Era ye moko abi ke no place na nani na concert wana il fallait penza ma kofi betama il fallait penza to betana ma kofi parce que ba rando eleka siko wana to kutani il fallait penza ba to ba betana ma kofi mais comment qui place moko ya réconciliation oh ti lelo. Lorsque Natala penze émission na Karine alobi abongisi na Myriam Wete malgré vidéo ezala kité alobi ke no abengaki na phone et puis abandaki kokende na musala mais na bango nyonso mutu oyo penza tomona ki vidéo na ye ezaki ya tabu fatu na ina loba nini bandeko eloko nyonso ezane bandeli ezala pe na suka bo mona réseaux sociaux oyo etika leka réseaux sociaux et les cas. Si vous avez des réseaux sociaux que les cas wana, otika na ba ranking na ba tout combien. Pour yezala ba tout suspect ba ya na réseaux sociaux ah batika pe réseaux sociaux hein. Tant batika réseaux sociaux na ba pe na ba rando hein. Tant si quoi tiki réseaux sociaux est-ce que abongisa ki? Abongisa ki te bande ko ezana eloko eleki ko luka kimia. Ezate. C'est comme si na minute oyo muto azolinga kokota na elo na azolingo asa komi peut-être neti na porte à lola bino bozolinga kozongisa ye na di na nzela diable ne bato na omona sur TikTok na kombo Karine parce que ba grand tête o Karine ba do sola na bango te et Karine a sololi na bango a tchena sena bango et ba bongisi ba komi dans les bons oh peut-être Karine a okozo pe fona bengi mutu a bengi peut-être Blandine Omar ka ne ye moko lobi ke non bato baloba na solo na Blandine Omar ite mais to solo la déjà kaninga bongisi na bato wana nyonso tu mais bino ko boke ko pesa kanga ezo lekela nga congolais et lekela nga makasi bandeko bo aimer bo partager tozo solo la kaka parce que non, on dirait biso ba congolais tous un problème encore à réflexion. Et puis toyebi Karine. Nanyon so ezo le kana TikTok. Onyon so ezo le sur les réseaux sociaux. Mais aya kalati. Bo liambongo te bino nyonso na yepe ifwa liambongo na kombo na ye. Silence na ezo yebisa bino elote. Il est important dans le zak non ndenge bongisi ba tête o kaka na che awa ndeza ki ba tête o Karine fa ekutu ka ndenge che na bango kimia neti nga na sepeli na ngai ndenge soki a trouva ki terrain d'attente na bato nyonso po na nga kutu na sepeli parce que wana baza ba yaya na ye lobi to yebite lobi to yebite sko koto muto azoluka na kimia vanda na kimia a se focaliser na vie na ye ata la vie à mwana na ye ata la ndenge ya kobandela susu vie na makambo nyonso eutaki kokomela ye e bino bozaka kawana na kombo na ye finga mata silisa loba tout ce que bokyo loba peut-être na ba makambo susu bozo maîtriser te
Bande ko bo aimer beau partager. La Chine, on est ensemble. Non, ça juste analyse parce que ngana yoka qui est single lorsque normalement il fallait na ça l'analyse depuis. Depuis tant on a tala qui émission oh lorsque Karine a lobi que non asa bongisi ebu asa bongisi na ba yaya na ye. Mais lorsque na ko mona sur TikTok et que ça devient de trop. Et toza pe na besoin te Karine ya ko répondre. Parce que baza bato moko babotami lobi awa. Et c'est ngoza pe ka keno ya komona Karine abongisi na bande neti na Myriam Wete parce que to mona ndenge mataka ekitaka sur les réseaux sociaux. Oh peut-être ata miye moko Myriam Wete yende penza ata mabe to oloba keno mabe ezaki partager. Ajoua ki penza rôle a bien te tant que yaya. Alinga ko fina mwana. Mais toza wana pona yango te. Niveau Karine azaki na Myriam Wete. Mais non. Tangu to yaki ko yeba pe ke no azaki yaya na ye biologique te. Ezaki yaya pezaka ya keno ya ki fanatisme azaki yaya azaki fanatique ya Karine. Bande to simba mutu sur les réseaux sociaux. Parce que ce que tali Karine otali Myriam Wete ba 13 alaki, ba 13 a. Ya koloba keno o mi balo yaya na leki penza lobaka keno Karine abimi mulayi yaya ndaza mukuse. Mais nabi longi. Moi je me disais toujours keno baza yaya na leki. Tangu vérité eko bima biso no to simba mitu to lobela pe Karine. Mais lokola nzamba tikali nzambe. Baloba ke loko nyonso bapesaka ngo temps. Kande ezalaka mupaya. Mutu akufaka atikala na kanda na bato eza bien te eza lisumu. Non pesa nzambe merci ya keno Karine abongisa ta na bayaya na ye oyo. Eko bongisa wana eza keno mutu na ndaku na ye, mutu osa makambu na ye. Esili. C'est ce qui est important. Ata nzamba zongi lelo to lobi oso bongisa ki na bandeko na yo. Maintenant dites-nous niveau oyo ya level o Karine azala nango na bayaya na yo abebana na bango lelo abongisi na bango. Aya suso apelisa live pour na ko répondre bato moko bo babotami lobi peut-être bayaki na réseaux sociaux na vision ya Karine Mokonzi. Oso mo makambango. La grande famille aimez partager. Vous aimez beau partager, ça biso bien, les papas et maman et... Vous aimez beau partager, hein, toujours sur la caca, on a au moins 7 minutes. Comme ça, on a chité nanga. Parfois, il faut tout ça, la analyse, mon quoi. Et c'est bolo baki, et matake, kita kite. Moi, je ne pense pas que non, Karine Azan attend, on a que non, et matake, kita ki non. À ça, comme maman. Ba délire naie et ça la kabiso bien. Ce qui beaucoup ya bo finga e aza peut-être na ta wana lisusuté. Pour peut-être yé makamune ya ka sur les réseaux sociaux. Biso peut tozana ba problème na biso peut privé ou peut-être to mema ngo na réseaux sociaux té. Mais comment est-ce que to lingaka ko lata ya muninga? Comment est-ce que to lingaka ko lata ya muninga? Donc sur les réseaux sociaux, hein, tous à la tana ba réserve ba makamususu. Ba rando ki mutema mabe ona ya pezo ozo ayir muninga no tina kacha mutema na yo ozo la katake no akufata. Wane koma asiko kindoki. Bref, na yebi ke no Karine Holande émission nanga. Ko kipe kutu ba no bazana ba TikTok te Karine. Lorsque na tche photo ba yaya oyo bazaki vraiment batu otali boy baza ba grande dame baza pe batu pamba te baza ba grande dame o bazala pembeni ya Karine o basunga pe Karine o ba apporter pe un plus na vie à Karine. Alors peut-être bangonde atanga bébé c'est na ondima si il s'agit que nos terrain d'attente monani c'est bon. Mais quoi elle sous ko répondre ba no babimi lobi oy. Karine wana penza pardon. Wana penza te.
ba sambrier ka ndenge bazo sambrier wana ti bango moko su ba ovanda ba osilama. Déjà Karine a nango bien a répondre mutu te. Concert eleki azo na yazo sa ba promotion na ya ba dit déjà ba promotion na ce qui a fait rigola robeta na Suisse hein, na Genève. Ce qui na juin. Abandi na déjà promotion. Siko bino bo pelisa la ba live kuna pona ko finga mutu. Bo s'attendre que no ko répondre bino. Non. Bota na ba tête oyo Karine peut-être pona yeza qui peut souci avant di boyabi bato il fallait pas na beba na bango. Mais t'as le diable déjà na Jackie. Ma bise a partagé. Mais l'esprit de Dieu, esprit en Nzambe so yeza na kati ya mutu, le fruit de l'esprit. Et ça dit que no Karine azala en bon terme na bato. Il n'est pas dit que no Karine bando kati sa wana ke pa maman Mirem wete. Juste ko bongisa bonjour boni mama bien boni mwana c'est tout. Taka ba concert ndenge zaki na bokutani so pe ndenge bon esili. Kozala kaka dans l'amiable na bato. Il fallait peut-être bino bato ba TikTok wana o bozo sala live butu moyi kombo Karine nande ko mususu ba YouTube oyo. Vraiment elekelanga. Na pesi exemple ya nga moko soki nazaki parmi bato o ba finga Karine ou encore ba o bazo pelisa ba live lelo. Lorsque otala ki kaka émission o Karine ba yamba ki pa Glody Diasuka. Ah le bi ke non tala mutu tel na bongisi na ye Lili complice na bongisi na ye to ebi Lili complice na sala ye mutu amema mama Kongo ti na ndako mama nani ya mama chacha to ebi yango abima. Mais Karine a mi kiti ça zo batin ami kiti si. Par contre ba yaya nande ba yoka soni. Ba yaya nande ba ko yoka soni. Lili complice ndazo penza mama Kongo ba solo na mama Kongo bien. Mama Kongo akita Belgique pa ba kumbani bake. La photo mona mama Kongo zo sala wana na ndako mama ya mama Chacha. Fuite zalakat. Yé mama Kongo ça a beta pe Lili complice na 12. Na vidéo to moni ye muto kumbaka ye na mutuka. Mais bota l'esprit ya Karine a bengi ye pona ko bongisa kaka. Ça vous dit rien? Et so la kisabino te ke no na minute to luka ba kimia. Na minute o komi makamususu bandeko to la muka bato ba okufa. Rando to boite rando ngo ezala peut-être sur les réseaux sociaux ezana sens. Il y a kolata mutu moko bolati bon to comprendre que no Karine azamaka. Et puis il faut savoir que no tango bozolo ba na kombo ne tout le temps ko esu ko répondre bino te lokwa Karine ka. Neti babiso neti ngaba bébé sempo ya. Donc nazo envier kutu ou encore nazo préférer ta o Karine nazo vivre siko ninga komi na ye na semblant abongisi na batu na ye na era parce que dio kutu la bango na ereza ka bien er moko ba life ba nini ya. Donc qu'elle soit à l'aise azalaka na azala en collaboration na bandeko nyonso na ndenge ya bien. Bossi la mat, ça sera jusqu'à quand? Babiso okutu toza ba la Chine. To sa ba life tout le temps parce que to ta la Karine ninga zana na minute façon zo kendele. Biso pe photo si la mat total la kaebe ninga zo ken. To ya opelisa ba life apona ya ko lokele ba problème te. Ya zo bo mamoto bino boya ko lokele problème non. Et on a aussi besoin comme on a Karine azala à l'aise azala pe kimia na bato. Bref, c'était au moins ça la grande famille. C'était au moins ça pour n'engager sengo lorsque Natala qui émission lorsque Karine a le bi que no abongisi na bayaya na ye. Et a mutu na muto sa vie na ye ailleurs, muto za na makamna zo sala. Mais bonjour, boni bien, ndé l'essentiel. Ndé l'essentiel. Bino wana bozo pelisa ka ba life, bo silama. Je ne pense pas que no Karine akoya ko répondre bino. Aimez partager bandeko na komi na suka ya analyse nanga. Ezali juste sengo nanga ya ko partager na bino sous émission oyo et ya ko féliciter pe Karine ce qu'elle a fait pour na bayaya na ye. Et ça bien. Asa eloko moko ya bien.
parce que toza ba passager na mokilo ya se koluka kimia na mutu eza déjà free ya Saint-Esprit na kati ya mutu o ezala po na mutu nyonso tuté. Alors lokola Karine asali yango quelque part azo reconnaître pe que non bandiko na basali langa boy bandiko na basunganga boy. Yeah, c'est au moins ça. Alors bon week-end na bino nyonso bandeko bo aimer bo partager sengo na ngeza isusu tokutani isusu lelo. Alors tokutani sous prochainement ceux qui Nzambe tata azongite. Alors je vous aime bandeko, beau aimer, beau partager. La Chine, on est ensemble avec vous. Maximum à j'aime et vous allez bien. Numéro on a besoin de benga à bengi. Alors tokutani prochainement. Bisous, bye, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.